Franchement, je suis heureux de vous retrouver dans cette émission à cœur ouvert. Cette émission que nous présentons en duo avec Maman Denise. Maman Denise, bonjour. Maman. Bonjour, Papa Jean. Donc, ça fait très longtemps. Ça fait très Franchement, longtemps. les gens commencent à se poser des questions. Mais Maman oui. Denise a lâché. Pas du tout. Pourtant, elle avait beaucoup de choses. Elle avait promis pas mal de choses qu'elle n'a pas pu finir. Mais bon, c'est les imprévus de la vie. On est de retour. Dispose, voilà, on va essayer de satisfaire nos téléspectateurs. Alors, est-ce qu'on peut rassurer nos téléspectateurs que là, vous êtes revenus pour de bon? Oui, le lot okene na lingala po to kota kitoko po mikole belé to monanité. Nazongi, nazwaki ba difficulté mo ndambu et ça là qui que to zala na écranté, en tout cas na promettre bino à partir il y a février, mars to zongi, cœur ouvert na bino boba nozango tous les 15 jours sans problème. Eurotech TV, nous sommes le dimanche 24 février 2019. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Maman Denise, Lelo Tozana point mi balé retraité. Oui. Alors, point mi balé retraité, au Tozana Lelo, ezali li kambouya filmage avec smartphone. Smartphone, ezali téléphone Oyo. Et filmaka, ils ont capé son. Oui. Ouais, mais l'élo, bah tout, surtout bah jeune, même bah adulte. Hein, même bah papa, même bah maman, bah comment utilisant abusivement. Donc là, où yo smartphone et continue na katia mabota na biso et continue na katia ba vie na biso de tous les jours et puis bah conséquence nini ya ko utiliser téléphone oyo là où il ne faut pas. Ah, Papa Jean Nangai ozana raison. Lelo to solo li yango po na bobengi mingi po na makambo filmage na kanisa to komeka ko détailler un peu avantage na désavantage ya filmage. Bino moko boyebi mikolo ba masolo ezoleka ya mamo ya filmaki mobali na ye na kati ya ba difficulté ya santé wana et puis na ba mabala na ndenge zo kufa na ba filmage ya ba papa na ba mama bazo filmane bandeko to zongela na no pe bomoto. Portable eza mabete, smartphone eza mabete, basala kango po de biso. Mais toti ka la pena nous na moi retenu. Toti ka la pena na kati ya moi intimité na biso moko. Parce que toye ba petango tozo se filmer. To se filmer pour le moment, mais conséquences nini ekoki kozwa à travers ko filmer wana conséquences nini ekoki kozwa à travers ba image oyo yo zozwa. Mama, papa soko se filmaka, lelo na kosenga na yo olanda émission yo malamu. Tozana bana, tozana ba yaya, tozana ba mama, tozana ba koko. Bino moko boyebi telefoni, mwana koki kozwa. Tango tozo kone ko se filmaka, toyebaka pe tozo filmer loko nini. Tango tozo kone ko se filmer na kati ya intimité Papa Jean, eza mabe. Pona nini na kolobeza mabe kolobaka eza posa na yo elengi na yo omikanga omimona me mama na ngai na kotuna ka yo na mutuna na papa na nga nzambe asalaki ba pièce asala ba porte pona nini basala porte pona eloko ezoleka na kati ya chambre batu baye bangote tomi pesa pe valeur toyeba ke conséquences eza ya munene l'air yo se filmer na mobali na yo bien na mwasi na yo wana na kati ya intimité na bino eza mabete mais lelo soki bolingo wana esili ba film etikali ba film etikali audio etikali ba voice etikali sikoyo ba balancer ngo sikoyo na toile bandeko tomi pesa respect bandeko batata totika makambu wana soko sala kango lelo na kosenga na yo zonga pe moto oza na kati ya ndako ozo solola na téléphone ozoloba na mwasi alongola soutien omona libele c'est bien mais yeba ke ba image etikalaka eza na ba conséquences toza ba parents Papa Jean to batela pe banzoto to pesa pe ba respect na kati ya banzoto mwana koki koya akoti na telefone na yo azui kozwa zubo ya komo mona mama na kati ya ba position moko ya mabe bolingo nzamba sengi to sala ngome to sala ngo pe na kati ya respect na kanza soko za pe na kati eloko ko bakisa okoyi ko bakisa Papa Jean eloko ngala ko bakisa ezali boy mama ocho suine eloko moko ya motuya tangu yo lobi ete tozana bana lelo ta mutsupe okozala ozana na bana te oza jeune fille ou bien oza jeune garçon na ndenga kosakana na ndenga oluka buzz na internet olingi ba vie mata batu ba yeba mukili mumbake no kingandi afandaka place boye yende vie bonga yende a changera basi yende muto a changera mibali mais yeba ke un jour okola vidéo wana o tient en ligne tamtsu yoko okozala so bosani na
puisque ma vidéo est des milliers et de milliers et des milliers de vidéos en ligne. Oui, papa, j'ai raison. Yo so posani na yo, o chaki nini wana vidéo wana bato batali, o sali 20 000 vues, o sali 30 000 vues, o sali 40 000 vues, o sali nombre de vues o zao linga, bato babengi yo babino, yonde o sali pomba ya internet. Mais tant yo hokola. Et qu'on dit bébé c'est là yo ti à venir. Tout à fait. Oui, bato mingi bana mingi ba jeune mingi ba se filma ndengi wana ba rata mabala pona ba image wana. Ex wana tango filma ki le wana zaki love mais tango filmer yele ba yeko boyana. Le ra yeko yoka kazu mobali mususu papa Jean a balancer ngo susu na kati ya YouTube. Le wana komi ko regretter au monique tozala na ba limite. Et ko baby c'est à venir, et ko baby c'est musala, et ko baby c'est la personnalité na yo. Pona bana na yo pona mwasi na yo pona mobali na yo bandeko tomi pesa respect tozo beta sete bo bengi mingi pona filmage botika biloko wana toye ko poto tozo ko copier ba biloko oyeza ba tradition na biso te biso tokola na kati ba pudeur biso tokola na kati ya ko bangana soki yo komi filmer surtout ko kene komi filmer intimement tozo mona na ba makamutala neti ba makamba ba Gladys omoni ba danger koti tala neti pati luboya lelo omoni makambo mwana mbali wana kufi pona nini kaka makambo ya nini ya filmage wana non assistance à personne en danger yo moninga aza na kati ya pasi aza ko gemir ulio benga ta pompier oloba na sauver ebike wana eza grave papa Jean Nangai kanisa ba image wana e circuler monde entier mobimba sikoyo kanisa mutu wana oyo filmaki aza pe nokwa mutu aza pe tata mutu aza pe leki mutu aza pe je t'assure, c'est quelque chose qu'on doit mettre maintenant fin. To le baketo ça la paie moi attention. To filmer ya ko filmer oyo ya mabe to tika. Alors bandeko likambo yo ezaka na poto te mama na yo ki ozo beta sete na bato ozo fa na poto. Mais makambo ezaka na poto te. Na poto kutu na rati ezamwa mke na Kinshasa ekomi fléau. Habitude. Et comme vraiment habitude ya ko sakanate ya mabe o bato zo bato soni o bato vraiment lelo télévision to kota la sous internet baba parents bako fana na bana te bato ta internet to zo mona nini makambo o ezole kana Kinshasa mwana mwasi na mwana mbali bazo sala émission o ya lali na mbetu o ya lali kuna et donc makambo wana izo salir biso eza bien ata zalango ata chômage ango ata ko souffrir mais est-ce qu'il faut ça là babiloko wana puisque tu as dit très bien que moi ou bien mobali ou bien moi c'est en akoli akokoma âge ya koyeba makambo wana mais tant que ça là na internet bana mike ba ke na internet bazotala éducation ni bozo pesa na bana wana papa nanga ko filmer ne baby c'est éducation ya bana même bana toza na bango na ndako na kanza soko se souvenir toza kana yo émission moko papa Jean sur makamba ya ordinateur ya internet na kati ya ndako okokozala na mwana na kati ya chambre ye kuna azo chache totika biloko wana batata nanga na ba mama nanga na ba jeune bino pe bana na biso botika komi filmer ozo ko filmer nini nzoto ya yo moko okomona kango mikolo no sotango sokola komona kango ti eloko nini okobomaka nzoto komi filmer ya ko baby sa mo bana basi mususu na yebi lisolo moko mama moko abenga kibiso alobi mobali na ye ase filimaka mokolo mususu boye mwana na ya ke ordinateur akutani na elili ya tata na ye sali ye somo alobi mama ya kotala mama na ya kanisi soki nini aya kotala boye papa na ye na kati ya bilili ya ndenge nzamba kelaki ye bomoni teke e shoka mwana wana. Est-ce que Bible écoute pegisi comme on butakala ya papa na yote mais tala kaka na filmage au papa wana zalaki ko sala au moni dega oye ko sala na kati ndaku na yo to tika makambo wana ya ko se filmer intimité na biso to respecter yango nzambe apesi biso nzoto yo ezali nango pona kaka to sepelisana na kati ya couple basala ba moment wana ezala ba moment ya ko filmer te bande konanga yo mama soko linga ko mi filmer yeba ke ozana danger yo papa soko lingaka ba filmer yo oza pe na danger toza ba mikolo ezala na kisasa
okomi ka ko filmer na ba filmaka te ka ko filmer bo bengi mingi pona filmage lelo na rolata bagate nazalaka un peu pudique mais pona makaba filmage papa Jean na koyo ko bomba te po ba mama na ba tata mingi ba bengi pona makamba ko filmer totika ezo détruire ba famille na biso ezo détruire ba foyer na biso eza pepe bien te pona bana lelo yo alors tozana ndeko moko azo benga à partir ya Suisse. Amen. Donc ndeko wana akopesa témoignage nae na o etali ba filmage puisque ba filmage ezali ko inquiéter non seulement bato bazana kati ya France mais aussi ezo inquiéter l'étranger boto to ebate que makamwana elikaka awa na France. Donc voilà. Allô, monsieur l'honorable Jean Pouilly, représentant les gars de la Suisse. Alors, monsieur Jacques Kalala, donc Tozano en direct, on a quatre émissions à cœur ouvert. Alors, à cœur ouvert, Toza Awana Mama Denise, donc Dem Nabiso Mkolo Alelo, ezali filmage avec smartphone. To moni ke bana Nabiso Wakumo Beba. Puisque tant bazo kende na ba filmage, bazo kende na ba smartphone, na ba chambre, ba se filma ba parti il faut ezalate, ba tcha on a ba internet pour na ba buzz, et puis bana ba baby na ndenga mkete. Tu sais très bien que mutu tout temps comme âge ya koyeba makambu, ba yeba kaya. Eloko natana. To moni oyo bazaki tamususu okei ozana copine na Kinshasa bon ngana zo kende yo to lokwa to lingani mingi tindela ngai ba photo tindela ngai ba video ya ndenge tozalaki me biloko wana bachango na internet ezo bebisa makambo est-ce que na Suisse makambo ezali papa loba moi makasi po ba téléspectateur na biso ba yoka biso ba mikolo ba pasteur na bana ba pasteur makambo wana ezali partout bana mususu balinga kutu na babiboma amen toyebi ba pasteur mususu abina ana voilà moko boye toki bana bazate azomona bango te donc aboto na ba mu téléphone na kutu donc ça veut dire que makambo wana eponi batute nous-mêmes les parents nous devons être d'abord disciplinés par rapport à nous-mêmes. Il y a des parents qui font ça. Tout le monde va comment on dit dans la ministre bazo sala mbande ko nangai. Oui. Même ba pasteur bazo sala makambo wana et ali vraiment lokola fléau na kati ya communauté. On dirait ba sala ba réseaux sociaux pour la biso bato. C'est ça. C'est ça. Nous devons vraiment pour la bana na biso, beaucoup de parents d'abord. Moi je commence d'abord par nous les parents. Disciplinés. Il y a les parents qui font ça. Papa bazo sala maman ke musala na butu, papa azo film. Oh. Bandeko. Alors Bandeko, tu perdre un petit peu tu perdre Papa Kalala na Suisse. Nakanisi yepe apesi moi ndenge ya zomone la makambwana donc eza mabe. Eza mabe papa Jean. Makasi puisque ko filmer ba partie na biso tozana bana ba ko mikolo tozali pudeur. Soki jeune. Pardon? Azongi papa Kalala loba tozo yoka yo. Tozo yoko papa. Papa loba. Oui, là, je reviens pour dire que même les parents font ça. Oui. Nous devons commencer d'abord par nous, les parents, nous discipliner. Parce que tout le monde a un ministre dans le Congo, tout le monde a un ministre. Oui, papa Nanga, vous avez raison. C'est comme si les réseaux sociaux, ça a monté pour la biso batumuni. On a fait besoin de la biso de ça. Va se suicider, n'a pas beaucoup. C'est la faute de nous, les parents, aussitôt sur le rappel à Bana. Vous avez raison, papa Nanga. Alors, merci beaucoup. Merci l'intervention. Jacques Kalala, donc vous allez correspondant à Bisson en Suisse. Et vraiment, ils ont fait mingi pour nous en ligne. Pour nous relaxer. Mission na biso balanda ngo partout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc, comme Balasima, merci. Nous allons continuer l'émission sur le plateau. Alors, Makambo, donc, tu as très bien intervenir, ça n'a raison, papa. Makambo, petit peuple, non, tu n'as mikondi, voilà. Donc, étali classité, étali niveau de société. Étali ka moto, papa Jean, yoki papa Kalala ya Suisse n'enga intervenir. Pour nani na intervenir parce qu'à Monique eza danger, tozo ko keni na kati ba danger. To beta c'était pour biso pe communauté na biso
internet basalango pona batu nyonso réseaux sociaux eza pona mutu nyonso mais pudeur na biso tozalaki nango toyeba kobatela pudeur wana toyeba kolakisa bana na biso po yo tata soko vando zo mi filmer elengi yango nino zo yoka ya komi filmer yo pe mama soko vando zo sala ngo elengi yango nino zo yoka po to pesa bana na biso ndakisa oyo biso moko tozali kosala tala papa kala la intervenir po anini amoni tozo ko courir na kata danger to banga pe tozala pe na kati na komipesa respect kolobake non nzoto basala kango pona balakisa ngo na mutu nyonso te tala bato base tatuaka bolingana kina mobalo bambaki Jean na kati na liboko lelo boboyani mwayo longola Jean na liboko ezate eza lokola image wana bandeko na kosenga na bino tozwi bapeli mingi na papa Jean likola ba filmage totika ba filmage basala ki telefone pona esunga biso na kati ya danger o sauver muninga na kati ya ba bêtise te wana eza ba bêtise na kati ya makambo ndengi wana toza ba mikolo ba mama mingi na ba Londres na ba Belgique ba perda ba mabala kaka likolo kaka ya ba filmage mobali azalaka ko filmer ye pas azalaki consentante mususu a son insu ba cha caméra oyeba kate mais biloko na tango eza ko ya ko bima eza ko ridiculiser pe moninga yo pe mobali oza na kati ya chambre ozo solola na mwasi alongolela ko soutien omona libele mais papa biloko nyonso na bozo salango eza ko envoûter nango bino pour rien o totika biloko wana ba filmage ezali ba image oye kotika la na ba archive wana soke bimi archive a malamu ezake lengi mais ya komonaka lelo ndenge tokomi ko se filmer vraiment na kosenga na bino nzamba yo kabino na tango yo papa osala ka biloko wana yo mama ndenge papa kala la lobi ezala papa ezala mama totika toyaki poto pona kozwa ya malamu pona kozwa ya mabete zo sala makana na poto te boni misanga na zolo ba poto mingi poto zo vanda na poto na Afrique na wapi ekomi habitude na kati ya musala kaka filmage na wese filmage na ndako filmage mais tokosuka na bino wapi toza banyama te na zali kobeta sete pona mamo ya benga biso na Canada pona makamba ko filmer mobali na ye a perdre musala po anini komi filmer ti na kati ya musala tala kaka bozobo yo komi kokende komi lokola possession eloko nini tozo luka na kati ya vie nzamba kota na bino botika ba makamba komi filmer wana na kanza papa ja sokoza na likamba ko bakisa bakisa na peso parole na kanti tozo kende vraiment na chute émission na biso lelo ndenge kaka tozui vraiment les kanisi ya kosala ba émission les plus courtes possibles de manière à ce que balanda voilà tozo lo ba vraiment essentiel et longa na ba sezalika que donc batu oyo bazali na esprit ya ko bebisa bana baninga oya ko bebisa batu besprit oya ko bebisa ba jeune na biso donc biso to ko surveiller vraiment internet na moni eloko wana e panzani mingi na Kinshasa panzani mingi na poto pe panzani mingi na kansi ba site oyo eza na Kinshasa oyo zo la kisama oyo ya soloka ya kindoki ya ko bebisa bana baninga biso to ko signaler na Facebook to signaler na ba YouTube de manière à ce que ba supprimer ba compte. Il faut pas supprimer. Nous on va faire la démarche de manière à ce que ba supprimer ba compte. Donc tout bazo quand ça bazo ba na lingala bazo yokate. Biso to ko traduire en la lingala na français. Et puis balançant na ba responsable la Facebook ba ko supprimer ba compte. C'est ça ma démarche. Soko za lo basuka mama. Comme ça, to... Oui, na kopesa merci na ba téléspectateurs nyonso babenga ki biso pona tolo ba CG wana et puis na kosenga na bino bo s'abonner na chaîne na biso bo partager émission na batu nyonso bo talango bandeko toto sala ba émission culturelle pona ba bêtise te poto bakisaka un plus na kata ba famille na biso po ba émission yo soki po tie pa mwana na yo o partager na ye peta mususu mwana na se filmaka yo yebite et ko permettre pe mwana mona non eza danger. Et puis surtout les parents basent la présence d'esprit à surveiller un petit peu portable iPad il faut pas banamiquer ou sur responsabilité à parents à code de belé abrider iPad abrider iPhone abrider tous les smartphones mais non il faut accès libre à parents de manière à ce que parents va surveiller en cas de problème oyebata ndenge nini na koko sala biso ba parents
téléphone, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Mais oui, bien sûr, papa. J'ai biso moko ba parents to pesa ba ngo ba code na biso en cas de problème. On occupé ko tomber malade. Tout à fait. On occupé ko zala na problème. Moi na soka yebi code na yo ko beta tata afongole le portable. Ba papa nanga portable ba sala ngo eza très utile. Mais to utiliser ngo na bien. Tala ndengi to uti ko mona na tola papa Luboya o ya kufi wana. Moi parti Luboya, moi si na ye. Ou li a filmer ye. Ou lo benga SOS ya ko sauver le mobile. Yo za ko filmer, oza ko zoomer moninga, azobima makila na kati ya munoko, eza bien te yaya. Yo pe kanisa ke mobile wana azaki ko gemir na kati ya se wana, aza yaya na yo. Azali ndeko na yo, aza noko na yo. Omoni image wana est tournée na kati ya mboka mobimba tina balibanda. Est-ce que nana ngo akoki kotala image ya kokufa moninga ndenge wana mama soki nana okufela te oyebi pasi nango te eza image moko très choquant olo bengela moninga Sami obengela moninga mbila ya kotala ye yozo filmer nini moto na danger bezi nini okende kosala bezi na moninga na agonisant au moni place filmage ezo mema biso ezo longola biso ti bosolo ezo longola biso ti oyo eza important ya bolingo même parce que soko lingi mobali na yo azo gemir est-ce que yo ko bana ko filmer ye potala ndenga zo ko gemir okosala nini na sauver nanu ye na sima nango to kotala o filmer kango pona ko laksa nani bandeko tozo beta sete to pesi bino merci émission na biso to ko bana osala sumula yimingi te pour permettre biso to lo baka essentiel beau partager, beau s'abonner, soko lingi ko intervenir pe na émission, au bengi papa Jean, au tiki teme na yo, tala papa kala la lelo intervenir, au koki ko intervenir, toza na ba sujet moko o yeza ko construire ba foyer na biso. Na pesi bino merci mingi, nzamba bate la bino, à la prochaine, Maman Denise. Alors avant de clôturer cette émission, je ne manquerai pas ya koyebisa bino bandeko boza na Kinshasa bandeko boza na nzinga ya Congo boyeba ke Eurotech TV efungwami na Kinshasa toza bongo na une équipe ya ba spécialiste une équipe ya ba professionnel tozali bongo na Andy Lumisa qui est à la technique tozali donc toujours clôturer monsieur Laviso donc to pesine deko Andy azana Kinshasa Andy Mbote Andy ça va Andy allô voilà donc connexion voilà et donc tozana une équipe à Kinshasa équipe wana ya mwana mutu esali que non soki bino bozana ba mariage bozana ba cérémonie de mariage bozali bongo na communion bozana baptême bozali na ba interview ba parti politique ezala na ba séminaire na musala ezala ba séminaire na kata église ezala ba culte équipe nene zawana Eurotech ezawana pona ko accompagner Kinshasa ils ont ba professionnel vraiment ya web ba professionnel vraiment ba sa musala kitoko tozali bongo na oya suka mwana suka na biso Graciela Kabongo tozali bongo na Andy Lumisa na technique et réalisation tozana HM n'encadrement tozali bongo na journaliste na biso Carmel tozana King Nyamakor. Donc équipe eza makasi na Kinshasa soko za vraiment na besoin beko donc Mamutu eza top. Bino ba bolanda biso to sengi na bino vraiment bo partager partager et kende liboso pour Eurotech et kende liboso boyebi très bien que ça chaîne na bino information crédible vérifiée voilà donc lelo musali zo salma kitoko na poto musali zo salma kitoko na Kinshasa. Merci Maman Denise pour ta présence ya Kinshasa bambote belé ba continuer batikate bazala toujours ngwende tous ensemble na pesi bango mbote Maman Denise. On est tous ensemble, merci beaucoup et à très bientôt sur Eurotech TV. Allez, au revoir, bye bye. Merci.